Bonjour bande konanga ba congolais bisika so bozwani na monde entier ezali oya bino mama vous la fleur d'ambo naza awa na Grèce mais na linga ki likambo ezo salema na communauté na okuko tika ngo boete na lobinga pe na lobelango bande konanga réalisateur ya Congo température tindeli ngai vidéo wana bazo beta ba congolais na Angola bande konanga actualité tozana ngo na leli lokola mona muke na leli makasi na okipasi na mawa ndenge ni boko tretaka biso boye nzambe na ngana braza ba ote ko benga na biso lelo tuto komi na Angola ba benga ni ba congolais ba beti bango donc zana mwasi zana bana okotika bango obima eza pasi na mawa bande konanga na lelaki lokola mutu nyonso bino nyonso bolelaki mais après na eko fana na bandi ko raisonner ona nini kaka biso toloba biso no ndenge wana ngape idi wana yela ngali boso pona nini kaka biso mais après okoya ko raisonner biso nde totinda ka basala biso badiloko wana bolimbisa nga ponga na loba ndenge wana parce que to se prendra qu'en charge te to se prendra qu'en charge te bande kunanga vidéo ana ya papa wana ya muzombo elelisi mutu nyonso lobisa mutu nyonso mais après na epe ko raisonner na vidéo wana papa wana bien sûr asali mabe afingi biso ba mama na biso et ça li passe makasi mais soki o tali na mission ya critique vidéo wana ba vérité ezalaki na kati à part kofinga ba mama na biso à part biloko nyonso alobaki ya mabe ya kofinga mais il y avait certaines réalités à l'intérieur abandai koloba likambo aolobela ba vérité o biso to vivaka o biso tozana ngo ba congolais tozana ba vérité mususu oyo elekaka na mboka na biso okikozwa ngo na communauté mususu te. Donc, alors, qui va prendre vérité à la carte, tout critique à la carte, tout la fait part de la responsabilité à biso ba congolais, na makamunyo soana. Pourquoi kakabiso? Alors, qu'est-ce que nous pouvons changer? Tout changer nini na carte ya communauté. Bande konanga biso ba congolais tozana mabepe ebele. Bien sûr, bazo linga to libaka ba linga biso te. O ba traita ka biso boye. O ba sala ka biso boye. C'est bien sûr, ça bien. Mais tout la capé likamususu. Tozana part la responsabilité bande konanga. Congolais tolingi ko se prendre en charge te musée à lobela biso likambo wana mais tolinga ko se prendre jamais en charge to pesa ka batu lisusu faute o basa ela biso bo o basali bo do to mona ka faute pa batu biso so to bosa na ke biso pe toza na part ya responsabilité na makamino so de kaka biso na Brazzaville ba benga na biso toza na part ya responsabilité mais échanger biso expliquer échanger biso moralité mutu nyonso kaka alingi to pesa bani ba batu lisusu faute o ba communauté mususu faute or toza pe na part na biso responsabilité na makambo nyonso de kaka na mboka na biso biso omoni congolais ko tuniye oh politique bien na politique ne na sokipa na politique te bo bandi komona ndenge ni politique bandi ko s'occuper na biso bozo mwana ni politique comment ko s'occuper na biso sérieusement parce que politique ce que s'occuper na ngote yango ko s'occuper na yo mutu moko te azozo biso en considération mutu moko azozo biso à quoi au sérieux pourquoi parce que politique ezo tambola na mboka na biso te congolais ezala ka soki problème muke na Congo mona kangi bisaka na akini menga moko na fanda ka na aéroport na zemtuna bo biso soto kimi mais qui va arranger la situation maintenant dans notre pays qui va arranger la situation so ka problème mobuluka muke batu nyonso bakangi bisaka nyonso basala mwa possibilité kangi biloko akini pourquoi biso ba fike tozana ba raisonnement ndenge wana parce que eza lokola mutu moko boye aye na ndako na yo olobi pona bundisa bien il faut na bima obimi otiki na kati ya ndako no bandi koganga kalibanda ye kuna na kati ya ndako alambi biloko na yo alali na mwasi na obo eskizenga aboti si mwana na yo bana azosala makambo nyonso yo ozolela kalibanda or soki otikala na kati ya ndako obunda na mutu na kati ya ndako na yo peut-être nzambe ange na capacité na force ya nzambe na balinga aider yo olonga mutu wana mais lelo yo kinyo ba komi libanda ozogangela kande libanda omoni teke otikele mutu wana place otikele mutu wana place juste quand olelaka okomona surtout mikolo eza na problème moko zolekana na Congo atono baki fana partager na bino bande konanga likambo bo balanda biso là comment ezolekana na Congo mikolo omona obeti loto o gagner ko kende na États-Unis soki pe otali biloko o na Canada par exemple na Canada to États-Unis soki otali pe biloko wana basala ka boye ba pesi au formulaire o remplir soki ba moni ko za intelligent omona pesa bazu mutu na mwati na bana ok kaka po ojua ki loto ya 500 francs congolais ba meni en Amérique est-ce que bino ko espesa mundele po apesa yo penza séjour na ye eza kaka po oganya ki loto wana bango balinga kutu bakumindo te bapesi le temps c'est que ils profitent ils prennent bateau baza ba intelligent et puis bakena bango formulaire va se pour remplir bango c'est que oza mutu ya mayele te otanga te omona pe bakobenga ka o jamais babenga ka bateau batanga et
biso to c'est vraiment par exemple moi si nebane atiki na musala bande so na Congo ake na Canada siko Congo ana ko musala biso bomoni siko to kima kama bilo kwa ko landa biso na papa to kima bande ko na ebisi bang na esi bino to za su na diza awa te boko tu na ngai to za su na diza na mboko ya mundele o na Europe to zali oyo na États-Unis na Amerique to za su na diza te ba ko benga na biso mo ndenge ba sala ngo na Braza mo ndenge ba sala ki ngo na Braza mo ndenge ba sala ngo na Angola ba ko benga na mboko ya mundele ba ko benga na biso na mboko ya mundele. Si chez nous ça ne marche pas, nous devons faire biso respect à Zaki. Ce qui n'a pas na biso zo marché, nous devons faire biso respect à Zaki bande kongai. Et nous wana ezo salanga pasi. Tolela kaka na kombo ya batu. Omoni mutu wana muzombo wana. Ba vérité Zaki est belé na vidéo na wana. Mais biso se focaliser ki kaka na ko finga ba mama. Donc, on a typique congolais, donc on a pensé des spécialités dans biso. Donc, le cas place c'est moins injure, zali to comment le bel injure. Or, ceux qui au sali pensé ont analysé bien discours à papa wana, il y avait plein de vérités. La carte, la vérité ça qui est belle au biso congolais to zakanango. Bien sûr la finga biso ba maman la biso ça là il passe. Mais après avoir ko ka place on a finga ki, faut to me ka peto réfléchir quand on dit a fingi. Mais biloko wana mususu a lobby. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a zoko ça? La vérité c'est belle la vidéo ya papa wana. Donc, toki makali kambo. Or, soki okimi, atoki wat bat baebi koza Congolais, toza wat. Mabe oyo tiki na mboka na yo. Donc, muto ya sumbi na ndaku na ye. Atobi mili banda. Lero kozonga na poko kutaka nyei wana muto bimisolo ya ngwa zate. Biso siko tolinga ka batu ya bibanda ba ko lungela biso. Biso nyoso, tozu na biso mikumba na biso tokangi basi na biso tokangi bana na biso tokangi mafana na biso ale. Toke na biso na États-Unis, toke na Allemagne, toke na Grèce, ndenge ngana za na Grèce au ye na Grèce oye ko vanda. Mais ozo yeba teke origine na yo yeba ni koza Congo bako benga na biso na bamboko omo ndenge bandi na Afrique kuna omo ndenge bandi na Afrique na yebisa bino na mboko ya Europe bako benga na biso na pesi bino 10 za bo mona bako benga na biso na bamboko parce que ceux qui politique ya mboka na bino ezo marché te ato Mathieu Kiti muto pesa respect azate ba chinois bato bando pesa bango respecté mais lelo chinois aza considéré dans le monde entier. Pourquoi? Parce que approuver le monde entier de quoi il est capable. Approuver le monde entier de quoi. Puisque tu l'as approuvé le monde entier de quoi capable. Tu l'as confronter problème en face, tu n'en as jamais. Tu l'as confronter problème en face, tu n'as pas problème. Tu n'as pas problème. Si tu as une solution, tu as Congo à côté. Parce qu'on a en Afrique d'ici dernièrement, il n'y a pas 3 semaines de talaba congolais. Quoi est-ce que talaba congolais? Mais moi je me demande, si on est au Kima, tozo Kima, to banga kokufa. Babo mabiso na Congo to Kimi. Si koyo, place au Kima, qu'est-ce qu'on considérer yo? Ceux qui n'ont pas no marché te, atoke wapi, atoke na lola. Bako zongi soka na mboka na boye bake na poto to vando bako benga na biso pe nenga ba. Bomoni ka ndenge zo salma na Afrique wana. Ko politique est allé makana monde entier. Bako benga parce que toza ba irresponsable. To tikeli mboka nani. Toza biso so conscient parce que la conscience est la réaction te. Toza biso so conscient que mboka na biso est occupé, bien sûr, est occupé après. Bon, est occupé mais vandi bozo baka mboka na biso est occupé, mboka biso est occupé. Na siko occupation mutu akolongolango, il faut auta à libanda. Conscience est aux oies, il a 17 à 18 à 19 à 20 ans. Aux oies conscience, on a que Mbok est occupé. Maintenant, réaction, qui va agir? Parce qu'ils sont occupés, il faut que l'on ait un avocat. On a mis la biso en Ottawa. Quand on se la cam, il va aussi la biso. Parce que on se la biso. Parce que on se toquine dans un pays étranger. Et bandaki Congo Brazzaville. Et qui Angola. Et comment on a pas de benga la biso na Mboko yo. Bako benga biso na Mboko ya milieu d'ailleurs. Ton mécato changé. Total la kaka ke ba finga biso boy to mona kamba ba faute pas ba biso moko toza ba responsable ya mafinga nyoso wana ya ba humiliation nyoso ma toza ba responsable congolais aka mutanga o mona kaka mutu penza atangi azana technique azana électricien atangi penza azwa ki pe na satisfaction mais o mona ye wana faute na musique mutu penza za licencié na droit. Mais on a comme porte-parole à musicien. Parfois, je me demande, mboka ni nango to raisonner. Sikoyo, boyebi musique d'abord. Bon, la musique est la culture na biso bien sûr. Mais avec la musique on construit mboka. La musique est la distraction.
eza distraction moko boye après musala outi no musala aussi okende musala aussi sinon musala ozongi na pokwa tomona mindele awa na pokwa bakena bango koyoka musique mais musique okozala métier ya bato nyonso te mais na Congo tokomisa musique théâtre babiloko kaka ya ba distraction wana nde ezalaka ya biso métier mutu mpenza sisi naza licencié aza docteur mais atiki neki licencié na ye abandi koyemba o azoyembela nzambe o azoyembela boye na boye ozoyembela nzambe mais droit d'entrée $50 $100 na soki na maison Congo na salle Congo na Pullman donc mutu nyonso abosana métier na ye tokoma biso so ba musicien bato ya théâtre bato ya distraction donc tosalaka distraction banda 8h ti tongo ya lobi or distraction eyaka avant eyaka après pardon mes amis. Il faut d'abord travailler. Musique est close à la métier à Moutounio sauter na Congo. Musique est close à la métier à Moutounio sauter na Congo. Théâtre est close à la métier à Moutounio sauter na Congo. Parce que la musique, au côté les misa robot, oh moi sur la télé, et ça la place il y a fait rouge. La musique, beaucoup changer politique en Boka na bisote. Il faut qu'il y ait des gens qui font leur métier. Il faut tous en abattre pour faire un métier na bango. Il faut tous en abattre par le bité, ah, Tokyo ça la boye, Tokyo ça la boye. Il faut tous en abattre par raisonnaka. On a besoin de battre nous sauter parce qu'on est dans la démocratie, donc la majorité. Si vous majorité la vie so bazoa penza misala la bango sérieux. Donc comme ça ba journaliste, il y a YouTube to ganga kabiso nyonso, mutu asala kiswa ndo malonga azate. Mutu asokipa kana na babilo comme politique ndo azate. Nga politique etali ngaite. Nga bona nazo za bato ozo za babongisa bako uta wapi. Congolais nyonso na Brazza, Congolais nyonso na Angola, Congolais nyonso na Poto. Kende na aéroport ya Kinshasa na Poko alere Air France to Bruxelles Air la nezo do mona na ba Congolais nyonso bazo kimaki. Siko mo tikela ngo nani akobongisela biso. Yango to bando ki politique comme Hollande biso. Mutu sa bando ki ma politique, ngana sala nga politique te. Bon on est politique comme pour rattraper biso. Bon on est politique comme rattraper biso. Bible bosa puyaka nango wana eza mabete. Mais la Bible wana tout ezali. Bana Israël babundaka ti lelo pona ko récupérer terrain na bango, terre na bango. Basala ba mire. Mais biso tolinga ko ngona ka Nzambe akosala. Nzambe akosala. Tolingi jamais ko soit responsabilité ya eloko mon côté. Tolinga ka basa la biso nyonso. Le to kutaka sur la table to vient, on s'assoit, on commence à manger. Mutu moko talingaka a souffrir. Mutu moko talingi akufa pona mboka. Mutu moko talingi mutu azo kima responsabilité na ye. Siko bolingi mutu akosala mboka wana ezala Congo oyo toyebaki Zaire ya Mobutu. Mutu akosala ngo akouta wapi. Soki biso tozo kima. Mutu nyonso azo kima mutu alingi kozwa responsabilité te. Nga penza na mitu na Kinshasa na Congo wana bana mibali penza bazalaka. Bana penza mibali oyo balobi ke biso awa lelo. Parce que bitumbe zala pona basi bazalaka même totanga ba histoire la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale basi batikala ki kosala ba social o biso tozo sala lelo ko s'occuper na batu o bazoki na front eza ebele ba front eza ka bitumba te front ezali o tosala ka ba association tozo sala ko aider ba vieillard na Kinshasa ko aider bano bazamto tangisa bango te ko tangisa bango ba classe ba social yango na biso basi photo sala bino mibali boza wapi mibali ya Congo boza wapi ko finga makotonga to comment ridicule na monde entier personne ne nous prend au sérieux. Vous pouvez vous imaginer ba angolais bazo finga biso ti ndenge wana. Et ce qui est ma bena biso tozoaka parti wana ya ba injure. Tobosani il y a des réalités à l'intérieur. Tozoaka place on bazo beta batu fimbo. Mais tomituna ba beti bango fimbo pourquoi batika Congo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Congo wana ezonga ndenge ezalaki na respect to bando benga ngo Zaire. Ezalaki ngana koma ki na Allemagne siko yesi muto uti Zaire muto azo banga yo. Zaire ya Mobutu. C'est ça la réflexion oyo biso se photo sala. Ozoaka place ya matine et ma finga te al obandi ko partager je partager ka place ba finga ki ba congolais o to za na chance te to za na chance biso nde to se prendre en charge te on doit se prendre en charge bande konanga to on doit se prendre en charge il faut to se prendre en charge en tout cas mukenga na zaki ko so na bino yango wana parce que en tout cas congolais to za un problème moko
topesaka faute kaka na bato mosusu tolingaka te tozala bafoti tolingaka kose prendre en charge te tolingaka koprendre responsabilité te tokimaka responsabilité tolingaka confronte eloko te tokimaka na biso kaka biso wana tala neti boye naza na océan awa na Grèce or mai oyo même mai oyo océan oyo eza na mwanda mais personne ne s'occupe de ça personne mutu nyonso azolinga kaka bakanga ye photo aza na Grèce bakanga ye photo aza na Afrique du Sud bakanga ye photo aza na Miami bakanga ye photo mutu moko talinga koprendre mboka na biso en charge eza mpasi na mawa tobongisa mboka wana parce que mpo bato baconsidere biso na monde entier il faut mboka na biso ezala na kimi ezala na paix ezala na respect ya bato parce que eza soni na mpasi makambo tozosala eza soni na mpasi biso bacongolais to se prendre en charge mes amis toyeba koyeba mabe eza wapi tokorige wapi ta ya réflexion il faut ezala na congolais nyonso ta ya réflexion il faut ezala eza te pa biso tomonaka place ya mafinga eza mpasi na mawa yango bandeko na nga nalobi merci eloko mokili azalaki kopartage yango wana bavideo wana ezocircule na YouTube ezosala mpasi makasi mais toyeba quand même réfléchir tolobi pourquoi oh ça nous arrive comme ça qu'est-ce que nous pouvons faire to banaye kokima politique comme korétablir biso na bamboka mipaya tala fimbo babeti bandeko na biso na leli toyeba ko changer bandeko nanga toyeba ko changer tozwa place ya responsabilité to réfléchiraka koyeba ka kondanaka baninga te baosala biso bongo parce que toza ko se prendre en charge te parce que toza ko se pesa valeur te soki ozomipesa valeur te moto opesa valeur ya ozala te omipesa yo moko nano valeur olakisa de quoi tu es capable olakisa sens ya responsabilité na yo ya korespecte parce que okokima Congo ekorattrape partout omoni bokanga date ya lelo nasali video lelo après 10 ans bokoyebisanga na poto bakobenga na biso eloko nazalaki mtia kopartage na bino yango wana bandeko nanga nalobi merci et puis botikala malamu tozwaka ta ya koréfléchir tokala kokondanaka baennemi na biso te tozwa fait partie na biso ya responsabilité pourquoi ça nous arrive comme ça pourquoi ça ne marche pas chez nous qu'est-ce que nous devons faire et eloko wana ifo tozalaka nango bandeko nanga nalobi bayi et puis merci à la prochaine occasion merci na bino bayi na bino nyonso botikala na kimia ya Nzambe bayi